pasteur à collabo bako nyata awate bako te na poto ba yebi yango donc eza lokola bazo sakana na batu mais tozala ba pasteur na biso to cibla o baza l'interdiction ya kotia makolo na France ayaki apoya osala miracle parce que ba pasteur a awa ya biso awa ya Europe ba osala ba miracle te na yiko ko remarquer loko moko ba pasteur ba congolais mingi basambelaka te ba faux pasteur oli acha pe lokola kenda une église basali scénario moko boye soit disant que non biso tokotaki na lacrymogène na kati ya salle to pomper ba mama na bana mike lukuta mutu rola walo ako jamais koya kote ya awa mutu lokola kakeza ako jamais koya kote ya awa mutu lokola kisiamina jamais koya kote ya awa mutu lokola mukuna Denis Lesse et maman soki 200 jours ils sont venus, ils nous ont pas tapé non comme les gens peuvent penser, non c'est pas de violence, c'est des pères de famille, c'est des responsables d'ailleurs. Parmi eux, il y a des chrétiens aussi qui sont là. D'ailleurs, eux aussi sont chrétiens. Jésus Lobaki, Brossalonga, la salité. Peut-être il y a l'ingaya Rossalango. Donc, ma maman n'a pas mis quoi ici. Comment ceux qui basent vraiment basali nanzambe, ba de mentir ma joie. Passer à Kezo Batamakasi, Batamakasi va menacer les combattants. Non, combattez ça mon pépère. Au moins, ici, couple là, c'est plus surtout comment tu comment fragile, tu es comme ça, tout est. Pour bis tu au moins bis tu dis maratou. Tondi maratou ya mabe ou tout ça là. Si tu ngai atako na tiaki olintaka na wanga na kata. Ngai na wanga na kata. To soli na ba pasteur, to soli na ba ona ndenge mo esprit ya bien. Po ba soli bien. Mais ceux qui ba dekonaki, to ngato bilakisa ba ona ni ba sambela kanzami malamu. Ba miracle ba sala ba sala. On connaît na ba Kivu ba sala on na ba Goma. De faire le nécessaire que s'il y a un pasteur collabo qui vient dans notre pays ici en France et de nous communiquer. Article 243 si tu votes yango 243 Congolais oyaza pasteur congolais ake nokote na Kivu ate na Goma ate ya kuna na Butembo neto loba. Vous vous sauvez de votre façon, nous aussi nous sommes en train de travailler et sauver le peuple congolais de notre façon. Tu as complet so soli kitoko to soli kitoko so soli mabe ah robina nzambe malamu na ndenga ba combattant bakoti na ndako ya un combattant po bakeno babuki be preuve ya li police aye. Déjà, tout dans la culture, parce que nous à Paris on a une richesse. La richesse, c'est ça que tous en rapport sur là. Nous, on les respecte. On respecte à Bango. Et Yango, eux, ils nous respectent donc toujours sur là. C'est ce qui a permis d'éviter les pires il n'y a pas longtemps. Oui. Juste les faits que Bolsonaro déjà, ça a calmé, ça a apaisé les tensions. Sinon, tu as ça en Belgique, tu as commencé à Paris. Tant que tu as se regrouper, tu as pas à pasteur François là. Et je l'ai dit stop. Lui, c'est pas la peine de l'appeler. Botika Mangamunyo, surtout bien un pasteur. Ambalamoko apôtre Flori à côté. Bitu justement Babin, Azubou, les deux bien un pasteur Mosengo, Makambo et le Gabino. Ma frère pose à la calme, tout le monde bon côté parce que tout ça déjà na masolo belé na kati. Malgré tout le monde na kati, mais il faut quand même tout kutana avant Mangamunyo. Baza Batou. Et puis erreur réuti na France, erreur réuti na Belgique. Mais tout l'ingité et se répéter dans Mboga Nabiso. Là, on est un peu, personne ne dérange personne. Donc, alors, toujours au sein de Sikoyo, communiquer mon valable. Non, nous sommes dans la joie parce que nos frères congolais comme nous, ils sont venus nous rencontrer par souci de dialogue. Par souci de dialogue par rapport à ce que vous suivez tous dans la presse. Vous voyez, nous les avons reçus dans nos bureaux, dans nos locaux, et nous avons parlé ensemble comme des frères. Comme des frères. Et dans les prochains jours, on va davantage se revoir encore avec le plus grand nombre de serviteurs, des pasteurs et nos frères, combattants qui sont là. Bon, allez, c'est pas des voyous, Ils sont venus, ils nous ont pas tapé, non, comme les gens peuvent penser, non. C'est pas de violence, c'est des pères de famille, c'est des responsables d'ailleurs. Parmi eux, il y a des chrétiens aussi qui sont là, d'ailleurs, eux aussi sont chrétiens.
Donc je crois que tout s'est bien passé. Seulement, on s'est dit, pendant ces temps de troubles, on souhaiterait vraiment apaiser. Hein, s'il y a nos amis ou nos frères qui sont dans le coin, faites-vous signaler. Et qu'ensemble, nous puissions nous voir pour éviter des écueils. Et nous promettons d'ici quelques temps, on se verra tous ensemble, on parlera en famille pour qu'on trouve des solutions apaisées. Et donc nous sommes enfants d'un même pays, nous sommes tous Congolais, on ne doit pas se battre, on ne doit pas se tuer. Nous avons la culture du dialogue. On continue à parler, d'ailleurs c'est pas la première fois, on a toujours l'habitude de parler et de parler. Un grand merci à nos frères, hein, vous qui êtes venus. Ils ne nous ont pas menacés, je répète encore, ce n'est pas des bandits, ce n'est pas des voyous. Non, non, non. Et on a parlé, tout le bureau est là, en tout cas, tout se passe très bien. Et la porte de la passerelle reste toujours ouverte hein, pour vous. Et, il y a besoin de dialogue, nous sommes là. On continuera à parler certainement. C'est la du village. Hein? Voilà. Non, ne rajoutez pas des choses. Je crois que ce qu'on a dit là est assez suffisant. Un grand merci à vous. Et, hein? Merci. Merci, papa. Merci beaucoup, nos frères pasteurs, de nous recevoir aujourd'hui. Nous sommes très contents. On croit que vous allez nous négliger. Franchement, je vous remercie beaucoup de nous accueillir dans un lieu un peu pastoral. Mais notre communiqué, c'est simplement que nous sommes venus aujourd'hui pour vous dire que ici en France, il n'y a pas encore des accidents comme c'était passé en Belgique. Et on voulait juste vous dire que éviter des problèmes entre les combattants et le pasteur. Donc notre souci, c'est de travailler en communion pour notre nation et puis de faire le nécessaire que s'il y a un pasteur collabo qui vient dans notre pays ici en France, là où nous tous on habite, et de nous communiquer et de nous donner, et puis de nous dire que voilà, il y a quelqu'un qui est venu, il est là, mais il va faire ça, il va pas faire ça, ça va éviter des problèmes vis-à-vis de la communauté. C'est sauver le peuple congolais. Vous sauvez de votre façon. Nous aussi, nous sommes en train de travailler et sauver le peuple congolais de notre façon. Donc, ce que nous, on veut demander aujourd'hui, c'est continuer de travailler jusqu'à notre réunion. Nous devons communiquer aussi à nos amis combattants qui sont restés à la maison qu'on a encore des réunions et des réunions de rencontres avec des pasteurs, avec des religieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le problème, c'est que c'est toujours un souci pour nous quand les Congolais se battent entre eux. Nous ne devons pas nous battre parce que nous avons une richesse, le dialogue. On peut parler. Moi, je crois que quelles que soient nos différences, quel que soit tout ce qui peut arriver, comme d'ailleurs nos frères combattants ont fait, hein, le frère Babin et tout le groupe, ils sont venus parce que c'est respectueux ce qu'ils ont fait. Moi, je crois qu'on peut continuer à parler, trouver des solutions, mais la violence ne règle rien. On ne doit pas. On a trop souffert comme ça, on s'est trop déchiré entre nous les Congolais, c'est fini. On ne peut plus faire ça. S'il y a quelque chose, on parle. Et ça s'est passé en Belgique, mais nous, en France, nous avons une richesse, le dialogue. On peut parler, on continue à parler, puis on arrivera à trouver des solutions dans le respect comme ça s'est passé aujourd'hui. Moi, je les respecte, c'est très respectable ce qu'ils ont fait. Ils nous ont honorés, ils nous ont toujours honorés. Toujours honorés, et puis nous continuons à les honorer et à parler. Les ouvertures sont là, on continuera à parler. Bon message pour le peuple de Dieu, ballon de message. Un peuple de Dieu, un message d'encouragement, de croire que la parole de Dieu que nous prêchons, c'est une parole de paix, de vérité, de sagesse. On continue à utiliser cette paix. Nous devons prier pour que nous puissions nous retrouver, non pas en ennemis, mais en frères. Donc l'Église a le rôle de prier, de continuer à prier, à soutenir tous ces efforts qui se font de manière à ce que la paix puisse revenir. Moi, je le crois, vraiment. Moi, question, moi, parce que est-ce que vraiment vous avez unis en France? Vous savez, même dans une famille, hein, vous le savez, hein, dans aucune famille, le frère Babin l'a dit tout à l'heure, la famille, on est différents, mais notre différence, c'est notre richesse. Nous sommes différents, mais nous restons congolais, nous sommes des frères. Dans aucune famille, des petits soucis, ça manque. Hein. On peut ne pas se comprendre comme on l'a dit, mais nous restons frères.
Nous restons frères et en France, nous aimons l'unité, nous nous battons pour ça. Si on dit qu'on est unis à 100%, ce serait mentir, vous savez. Mais en majorité, ça va. On s'entend, on se voit. Et nous croyons que plus on va se voir, plus on va se parler, plus l'unité va davantage se consolider. Comme d'ailleurs aujourd'hui, ce que j'ai vu mon frère, il est ancien. Et ça m'a beaucoup réjoui. Il est ancien, c'est que nous avons ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui peut nous diviser. Merci. Un grand merci pour le travail que vous faites. Bon courage, on est ensemble. Bon, tu as dit que tu général Babé. Nasi toti ko le kana réunion il y a combattant na pastoral il y a pasteur au simbe staff à Paris. Je crois nangna tout na général Babé le cas qui na Liège binemo bomonaki mais il est tranquillement. Nasi général ce ndenge nini kuna ndenge le cas qui mais on a moni bovan sont opposés. Siko idéologie on ndenge bomengo awa bomengo na ndenge bitalité siko eza ndenge nini siko. Merci beaucoup. Awa babeti la de sonte babeti babente babeti zorote babeti mukubaki Gérard te babeti ba combattante ba masa mususu babeti bangote ba bastard babeti bangote ba Jimmy Congo mutu moko te batouché ba Barabas mutu babeti ete donc Joe combattant na biso Joe babeti ete bon yango moni ke toye ko pekisa bandeko nyonso ke aba pasteur ke bo voilà pour accident esalema te bomeka ko apaiser na makambo ti koleka na Belgique eleki malamu te awa quand même to sauver honneur ya France. Donc tolingi koyoka ndeko wana ya mundele ya mutu mwindo ayaki kote ya awa na mboka tomona toyoka ye lisuste ata solo te nakanisi bandeko nyonso balobi bo voilà bakozala vraiment na effort moko na courage nyonso po bameka kobenga pe bandeko mosusu oyokaki pe pasteur asala communiquer tout de suite là ki alobi il faut batutu bapema danger ezali parce que biso totambolaka pamba te tozali bazoba te toza bato banyama te toza batu to yango omonaki toyaki ko se présenter epa na bango po mbala nsima accident ya ndenge wana esalama na mboka ya France te. Me ngai ko namonaki pasteur wana ndenge choc on salama ki batu tu bakasika combattant a ça dans système ya moté ya mabe pour ni a montrer batu ba combattant o bomoni eleki na réunion na si bomona tozana yemoro général Babé toza pena contre maître ça wana si match eleki nango bien bon ça pas trop na expliquer ya combattant sans combattant pena si lelo maramnoso etambona petenyoso je crois na nyoso o eleki lelo Nansi général Babé frère Soukani yo lingo pesa na parce que déjà au lobaki déjà au zaïga pona au confirmer pena des gars on est nango ya pas trop menace mais qui pour bolingité ba pasteur ba hier kaka. Non nalingi na expliquer très bien ce qui s'est passé là-bas. Congolais azali bilanga ya mutute Congolais azali kokende na ba église pour ba yo kamaloba nzambe pour apaiser na mitema na bango. Mais le problème ezalaki wana ya munene ezali menace oyo ba menasaki ndeko na biso Patrick Chibangu et en plus de cela menace wana yango etindaki biso tokende na mboka wana na Liège to siéger yango tango tokomi tomukutaki bango na kati ya église bamonaki biso d'avance tango tozoya fil indien parce que tozaki à peu près 100 tozaki 50 non panzi fil indien ndenge toyaka bakangi ba rideau na bango ils ont fermé les rideaux atango bakangi ba rideau na bango na ba porte batikali na kati bazo prier biso lobi bon comme bakangi ba porte na bango tozela bango basisa kitu to benga pasteur to solo na ye expliquer biso mabe nini oyo ndeko Chibangu procureur ya combat asali po auti komona pasteur wana ya kolabo na kati ya itonga na bino po tokendaka na baeglise abatu te soki tomoni ke mutu moko mabe aye koinfiltre lingomba ya poto toye koavize eya lokola message na biso akendaki bakamati babeti message na biso babimi bapomba yango monaki barésistant combattant ya monde entier tozalaki ya monde entier ezalaki teke o France te ngakati te boyaki ka parce que mpona boboya ya te ya batindelaki ye message que ba passer tout ya poto bayebi que tous les pasteurs à collabo bakonyata awa te bakoteya na poto bayebi yango donc eza lokola bazo sakana na batu
Vous comprenez? Bazo sakana na batu. Yango wana messager na biso akendaki procureur ye moko procureur ya combat akendaki ko se présenter à lobby. Non, non, non. Babeti. Ah, ya procureur, obeta procureur mais en France obeti procureur ba otika. Jamais. Ah, do yango wana moni biso kendaki na ebisio. Musala salama kitoko mais na yiko remarquer lo moko. Ba pasteur ba congolais mingi basambela bate ba faux pasteur basali scénario moko boye soit disant que non biso to kotaki na lacrymogène na kati ya salle to pomper ba mama na bana mike lukuta apona epesa ka ndetse ba combattant donc ba mama na ba miko ici comment ceux qui baza vraiment basali na nzambe ba démentir ma joana pour biso to omoni nga biso to ndimaka tout ya mabe o tout salaka situnga ngai atako na tiaki olintaka na wanga na kata ngai na wanga na kata malamu na ngai yango wana ngai na wanga na eloko te mais bango bazo kokosa ngai na yebisi yo keto yaki na liège to betaki bango est-ce que na tiango mai na muno non mais bango sikoyo baloba vérité ya likambo wana basali batie ba mama moko bakoyo to pomper bango lacrymogène oh biso to soki image ya ali penza ya salle ke bamonaka ta combattant moko na kati ya salle wana balakisa yango et puis soki balakisa yango na tiki komba na sibino mo boyoki matizana moko ba combattant baza bato ba bundela mboka pe ba bundela avenir ya bana bango balingi te ba masi moko euti nango kino yeka mbala moko awa système ka ndeti ka oza pasteur ozo bundela combattre parce que ba comprendre geste ngo ya ndeni ba rapport ezo mingi na ba pasteur ya omoni batimbeli na lumbe o batimbeli era parce que tous les pasteurs à Paris vous avez un prudent, na oyo lelo na si bozongo karaté pour na comprendre pourquoi ba combattant ba tel muscle ba pasteur au baza ko takini yebela. Vous êtes fatigué, Bolembi, vous avez grossi, votre condition physique est mauvaise et vous n'avez plus assez de temps pour aller faire du sport. Sachez que 1J4 Cadence Info Promo a encore une solution pour vous. Un cours de remise en forme à suivre de chez vous avec Patty Libondas tous les samedis à partir du mois d'avril. Restez connectés et soyez au rendez-vous avec votre chaîne préférée 1J4 Cadence Info Promo. Sans oublier de vous abonner sur notre chaîne YouTube afin de vous mettre au courant de toutes nos actualités. À très bientôt. Mimi sio vile watu wanavyosema niko vile. Na muke oyo mona keleki kuna na kata réunion olobi ndenge nini? Bon elo nga na lobaka biso za ba combattant biso tant toyaka pour na peuple donc musala to sala reza black te za musala pour l'intérêt ya peuple congolais nyonso. Donc moni ndenge bo bande kuna biso moni ndenge to soli na ba pasteur to soli na ba on ndenge mo esprit ya bien pour ba soli bien mais soki ba dekonaki to nga to blakisa ba on ndenge ni ba sambela kanza malamu mais loko ba soli kitoko to soli bien. Donc c'est ça le problème peuple congolais, tout ça va voyouter, tout ça va musalo pour l'intérêt na biso nyonso. Donc l'autre yeb sabino ka boza la calme to soli bien na ba passer suite ali donc to kuta na suma la ciment to pesa sabino message ya bien. Conclusion aux makala mingi. Yob na si na nga ba passer ba lobby pena wana pena ba confirmer pena solo parce que bango ba personnel baza na kate idéologie na bango. Mais o baza na kate ya idéologie wana te. Yo sensi ndenge te bango vumane o toyo baza ba vrai pasteur ba pasteur mo ba banga nzambe ba bilo ba nzambe mais toza ba pasteur na biso to cibla o baza l'interdiction ya kotia mako na France pour na koya kotea mutu rola walo ako jamais koya kotea awa mutu rola kakiesa ako jamais koya kotea awa mutu rola kisiamina jamais koya kotea awa mutu rola mukuna Denis Lesse et maman soki 200 jours. Donc jamais koya côté a donc bato wana soto jui bango lisolo uteza ai na waki mama wana zoya pona kolamsa
combat au société les maninga bespina biso ya kosa ki o sone o ba combattre sili mamone parce que endengeni te ba maman ba ya ne olalisa su ba cité ba su olalisa biso ba su ko boma biso donc ba mana na ngenge pour France ya munene to zo ba ngote pour ça to zo gi engeza to zane na besoin na mais ngenge malheureusement to zo ga été mais to lukara heureusement ka zo na kin mais donc ba cible na biso zali walo na tangem no ba combat ba ba interdiction donc ba tu wana ne to bisi ba passer na biso so ba lingi lingo mo na bango tambola bien ba interdit ka ba to ba roter raté ba on sala lingo mo na bango ndenge ba lingi il y aura pas de souci donc c'est ça quoi. En tout cas merci na sepeli na tous les pasteurs o ya biso lolo o to me bango awa ba soli na kitoko simoko zo bango ne ba okende moni zo bango wana ne ba okendele na si ezaki lumbe awa soki bakosaki nesi na biloba loba pa eki lumbe na nenga se na se ba comprendre ce que oui combattant idéologie zanga moko pasteur solo la bien so soli bien ne ba sono bien ne ba bi ba pasteur o ya bien o ba to kende ba soli bien biso to ya complet to ya complet so soli kitoko to soli kitoko so soli mabe robina nzambe malamu na ndenga ba combattant mikolo nzambe malamu ndenga ba combattant en tout cas idéologie o eki esika en tout cas tous les combattants na senga na merci na o tu bo sali lelo bo pesi pas trop ba menace o ba to bazobona bolakisi ba tu pena bagage na bino ya ba combattant ya musala o bo sala na bosani teka nezalaka na ndenge ba combattant ba sali en tout cas na sepeli na chaîne o ya bino moko www.1j4 cadenceinfopromo.com au parti libona singa moko na li président la chaîne oyo fondateur la chaîne oyo babine za la kaka en tout cas tous les bamasa na ngai tous les bateaux bolinga ngai to bosente saneni mbala en tout cas na sepe na tous les combattants ne bosali eloko lelo pena na moni pena oui lume za mingi ya goloba mais lume mete neti ya mbata pa nini esa neti au Paris tous les on ya ka soki o soli bien te so soli bien te ka si place mbala moko zu pour biso c'est la raté mbala moko ka do babi lume zege oyo en tout cas vous avez connecté sans oublier peuple combattant peuple congolais yebela Kabila dégage tout Rwandais fatambola ingeta. Bon, bana kini nasi tozo continuer ka toujours na masona bino oyo ya 1J4 cadenceinfopromo.com vous avez branché na kata chaîne oyo parce que yemo parti li bona si peut déjà si masolo parce que masolo za nengwana o za lumbe nasi to ara toujours na système ya ba combattant to asu na combattant oyo boye bibino moko ba grand kana biso o ba bunda toujours na combat na biso nasi na réunion oyo est passé à lelo bino moko boyo kayenga loba parce que aka na moi deux phrases nga loba bino parce que ana souci ya mingi pona ba pasteur oyo ba comprendre le GT eza ndenge ni siko. Bon, merci pour la parole. Et là on a olobaka ka ezali to uti lelo ko solana ba pasteur ba biso ba combattant ndenge ba pensa que ba combattant ba voyou on n'est pas des voyous parmi ba combattant. Donc tous la catégorie belé nyonso intellectuel ba ali ba avocat ba ali ba sportif ba ali ba tout ba ali mais to yaki a le to solo li donc to dialoguer bien mais le européen ça biso passi na communauté na biso ba pasteur musus ba on ngalo ba vérité donc vérité pour ça la rapport bible zolo ba faut lo ba vérité Jésus a consacré. Tant que Jésus a été dans une église, on va interpréter mal. Façon ni Jésus a été dans une église. Le commis combattant sera yé pour appeler sa message na yé, ba bengi combattant voyou. O euto le canal Liège. Ba combattant ba qui pour ba solo là na pasteur. Passer à boy ko solo na ba combattant. Ezali na constitution mo biso to pesa awa to benga article 243 eza code oyakini pasteur oyakini oaza kolabo akotika toujours côté ya kini akoko ya ko endormir peuple awa te. Mais pourquoi bolingi abaya hotel awa te? Mais parce que ba miracle bango ba sala on kuna na ba Kivu ba sala ngona ba Goma ba sala ngo et pas bitumbezali. Pourquoi abaya hotel awa de jeunesse Apocalypse, ba passer à ba yebi côté yango. Miracle ba ko sala, ba passer à ba sala. Ninga na comprendre, ba combattant ba na besoin ba pasteur o ba na idéologie ya nzambe ya solo, ya poto. Bo bimisa pe vérité, bo te pe parole oyo eza ko lamusa
batute kaka mpona mbongo mpona forme te elamusa mutu mpona avenir mpona mboka apesa nini efrançais nde na omona yango te. C'est ça oyo utoloba wana yango wana par exemple tokoloba mwana pasteur tolobi mwana pasteur oyo utoleka na Liège mwana pasteur akekota na ndaku ya combattant mpona kobuka oli atia pe lokola akendaki na église premièrement bango babandaki babeti combattant yaki na kimia deuxième fois combattant ayeli su na kimia po asola na passer akezwa bato makasi baya komenase bacombattant non combattant eza mopepe bakanga mopepe te. Pourquoi bapasser ya France badialogue parce que bayebi nde combattant yaka na kati ya bacombattant il y a des anciens, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs bazali na kati bavoyu bazate na kati ya combat. Est-ce que bato bafandi bena na kati ya Europe awa ezate kaka na kati ya France ya tozoloba partout même les États-Unis même partout faut passer oya koya aya kote ya liloba faut akutana na ba passer o bazoloba ya bosolo akoya directement leka te biso si to voter article na biso 243 passer collabo akokoya kote ya awate. Est-ce que ba passer rebele bayaka bafandaka na bango ayoki pe mate ya muninga na te babetaka ye? Mais pourquoi yoro yaka po ya awa olobi ke na yeka pona ya kote na sa ba miracle ngana comprendre te bango bon ya ki awa pona sa ba miracle o ya ki apona ate ya parole de Dieu ndenge batera na passer nyonso yo ngana comprendre pena parce que ayaki apoya osa miracle parce que ba passer awa ya biso awa Europe ba osa ba miracle te soit disant ya osa la miracle ba campagne ça me belé awa to mona ba campagne belé ba passer na biso ba sala rango mais to ebite Hier, ayeli biso sur le numéro mususu asikana ebite ro ya koya kosala miracle mususu Jésus na sala te lokola lobaki Jésus lobaki bosala nga na salite peut-être ya linga ya kosala ngo mais pour le moment ne tension au biso tozala ngo aya nanu te afanda nanu azela parce que article 243 si to vota yango 243 Congolais, oyaza passé Congolais, akeno kote na na Kivu, ate na Goma, ate ya kuna na Butembo, neto lo ba aw. Combien de femmes baza violées na minute o batu boni ba kufi na minute o. En tout cas la campagne susi na yo, en tout cas combattant zolo ba pona sentiment te. Azolo parce que ma solo peneza pene ya passe na motema parce que tout un problème. Et moi, je sanité parce que tu as souka parce que les gens nasi parole à souka zani pour notre clôturer moi émission émission. Bon parole à souka zali na osenga ba combattant ya Liège. Bomoni muninga ndenge ba yo kotele na ndako. Tant bazolo ba ke botelema. Muninga wana abundaki pona Congo. Azalaki même pas na kati ya makambo mais ba ye ko kotele na ndako ba koti na vie privée na bana na ye na kati ya ndako. Bon, naoki ke moi na passer wana osala mariage le 9. Et comme grave pour na mariage le 9 déjà combattant yo sayebi ke mariage à moi na passer le 9. Et puis silité nande bazo ko sabalo ba vérité oh bango bazo bomba ke combattant ya koti na kati mesko bango ba komo bimatili banda ba koti na ndako ya un combattant pour ba ke no babuki be preuve ali police aye a vérifier. Mais bayeba bakanga babundanga na mupepete ezazarte combattant la muka na ndako na ndengo wana ke robeta mutu ndengo wana non na comprendre neza boy. Merci beaucoup na message na yo frère na ngai combattant na biso o abonné na biso na si binomo bolandi ndendo sololi awa. En tout cas vous avez connecté dans votre chaîne na bino obolinga mingi NJ4 cadence-info.com batote yango obolingaka parce que combattant za bato ba abonela mboka pona passe na bisengo ba mort nyonso ba mpiaka na kini mboko za ba recherche mboka toujours na poto batina ba 100 200 en tout cas venanga Josulema ça va connecter be ba nyongu sanini mbala boze belé na si ozana moi un peu susto parce que na comme na suka awa pona na kata awa pena non na osenga kaka ba combattant nyonso tozala ini pona ko bundela mboka. Donc, donc tozozela toza la marche msu tokosala en plus na ba dossier oyo tokota pona makambo ya Liège donc eza déjà eza en cours
na oyo bakoseli bakombata bepreuve ezali balusi babilili bakotisi mpona ke basalir bakombata mais nzambe baza malamu oyo biso tozobundela amonisi yango keza lukuta na bapaster bafaux paster bazokosa donc yango na kaka quoi. En tout cas bozala connecté nasi suka film yango abino bobolandi nde sololi nasi na parole ya lobate minga barsezate nasi bozala toujours connecté na votre chaîne bino oyo bolingaka mingi nde bokotaka nde pasteur Daclo tobosanité pasteur Djeboula Echeni bozebele nezalaka venangale babi boza ebele tokotanga bakombote parce que est ainsi déjà en tout cas bozala branché na prochaine émission na bino oyo ba combattant karaté réunion oyo basalaki borozango en tout cas na 5 bino rande bozala branché check c'est parti libonasi match za wo paf